la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 et travailleurs de terrain communautaires. Pendant la colonisation, les Belges n'ont pas permis la moindre activité politique au Congo. Et quand Kimbangu déclencha en 1921, la lutte de libération de notre peuple contre toutes sortes d'exploitation. Donc Kimbangu tanga Kérémi, on a libéré biso na boumbu, ya lolenge nyonso, otokotaki na maboko ya bamindele. Il fut arrêté brutalement et torturé. Bakanga qui est le col à Moyibi, tout le col de l'autre côté, Peko Niata, Kobeta. Quand on a dit que la Kisamoindo, Nzambe na ye. Quand on a dit que la Kisamoindo, Mibeko na ye. Quand on a dit que la Kisamoindo, tradition culture na ye. Quand on a dit que la Kisamoindo, Bonsambe na ye. Quand on a dit mondela yebike moto moyindo soka sana bonsambe na ye akokokate ko sala mission ayaki nango pa na miswa. Alors bakangi tata Kimbangu, j'espère que est prêt bozo mon état na ye torchini tata mukolo et bomoni awa état des prisonniers qui l'autre torchini alingi eloko ya pembe na motu pona ayaki na kimia ya mboka na biso Africa. Botala passe au tata Kimbangu à Monaki. Botala passe na moni choral général Bauti Koyemba yango nzemba mibale. Botala passe tata Kimbangu à Monaki. Pona komema mwinda. Mais yo mwana Congo. Passe au Kimbangu à Monaki, OK kokumisa Yawe. OK kokumisa Jésus, OK kokumisa Allah, OK kokumisa Mahomet, OK ina ba secte na bakiltisme kosalela oyo yo zana boposa ya kobwaka pasi ya tata oyo amonaki kati na biso esengelaki Afrika modumba ndenge bakoko na biso bazalaki moto moko te abandeki kosambela nzambe ya bapaya bakoko nyonso basosambela nzambe moko Mungu wa mapendo mbiji munkulu maweja nangila akongo mongali nzakomba nzapa onya shongo ye wana kaka tolengi nzambi pungu tolengi pe na lingala tolengi nzambe ya nguya nyonso totiki nzambe ya solo toke kosambela ba dieu importé oyo mindele bamemelaki biso. Alors na kati na yango botala bango mutu bayaki na bonzambe banzabala na baminduki na kati balingi te biso tosambela nzamba bakoko na biso koboma botala pasi Kimbangu amonaki soki bango bayaki na bosolo pona nini babandeki koboma bayebasa kotia nzambe ya bakoko na biso bayebike Yesu azalaki nzambe ya lokuta basa kondimisa ngo bakoko na biso na makasi yango sinoga etikala ti lelo sinoga wana ezali nini bakoko na biso na ba 1482 1485 1610 20 bazoyebisa bana na bango soki bokute na bamissionnaire wana okati église mission bayaki mission bamissionnaire wana bampelo wana oyo tobenga bakatholike po lingombe ezalaki kaka bango soki bokute na bango bayebisi bino Yesu na nzambi pungu boponi nani boloba kaka Yesu po bozwa bomoi po soki bolobi nzambi pungu bakoboma bino po bazalaki bongo soki olobi nzambi pungu batimo libulu bakundi to bakomi bakati yo motu to badiebiki soki olobi Yesu babikisi yo nde bakoko balobi
Comme vous avez la bomoye, ceux qui battent bino Yesu, bon baka to dimi Yesu. Pour ceux qui baboyi, bako boma bino. Yango le lo moni na kati église, nanu ba dimi sa nzambe te. Ba sala sa o ka parti parce que nzambe oya keli likolo na se ba bengi Ancien Testament. Yesu oya yeko sa campagne na territoire ya bato nzambe ba bengi Nouveau Testament. C'est ça. Il faut changer bino nzambe. Yango na kati l'église bosala ka ba parti, le ba na dimi Yesu, na dimi Yesu, lokola mo kontipe mo bix, mo kontipe mo bix. Tango sali parti wana. Soki surtout au kuli na basango. Mwana ya 18 à 16 ans, oyo kalobi abandiki ndumba basenteye. Ya mobile abandiki ndumba. Ya kozwaka basi ndenga lengi. Milimo wana eye komata. Ekoti kati na yo. Okomona mama za ye moko aboti bana 6 na batata 6 to na batata 4. Ezali yeso bokumisaka. Nzambo ezanga bibeko. Nde bamputima wana elandaki bino. Osi mobali opesi nzoto atioyo zeli abotisi yo mwana asundoli yo. Lobi mobali mususu aye obi na komi kobanga bino mibali mabe bozala malamu te akopeso litoi moko oyo ekoagrese bapense na yo alors okwei atio su zeli akei apres komi kolakisa omoni mwana wana kuna tatane munga mwana na kuna tatane mutabali dundu abande okola koteka awa na nini awa na kingasa na suka nde tokutana kade wana o mususu wana tata na ye aza mundibu abande koteka basafu accord ba mama wana na ba commerçant ba sécurité alors milimo wana batu bayela kibiso mindele na mate ya lokuta alors mpulusi kimbangu baye kosenga ye mutu et quand Kimbangu déclencha en 1921 la lutte de libération de notre peuple contre toutes sortes d'exploitations. Il fut arrêté brutalement et torturé. Les missionnaires catholiques réclamèrent sa tête en demandant qu'il soit pendu publiquement. Basengaki va pendre Tata Kimbangu na misu ya bato nyonso. Bakata ye mutu. Mutu bake ko pendre na misu ya bato. Mindele ba wuti bamboka. Bayaki ko bamona ndenge mutu Tata Kimbangu ko kata. Na ba yindo o bakisima ba catholique, na ba protestant. Bandoko benga Vulusi Kimbangu magicien. Basako benga ye ndoki. Bango nyonso ba ye wana basako kunisa ndenge bakokata Vulusi Kimbangu mutu. Et ko arriver na tango yango batu batondi. Banda kokata Vulusi Kimbangu mutu. Baseki sa machine. Bazwa ya kura. Bazwa oyo mutu ekata na kate. Nde balembi balobi bon. Sikoyo tatoyo tokona kisaye. Lokola mimoni ya mikokana. Bazwa yebo kitena niyo. Esika bakanke na sinapoliele. Bazwi Tata Kimbangu. Wana bazwi ete toyena nukotoyo. Toyo kana avaba memaye. Avaba memaye na kati ya Lubumbashi esika sala gitrata de prison. Ba ye koko saboye. Tout cela, pardon. Il fut arrêté brutalement et torturé. Les missionnaires catholiques réclamèrent sa tête en demandant qu'il soit pendu publiquement. Tout cela en contradiction totale avec la bonne parole du Seigneur Jésus-Christ qu'ils étaient censés nous apporter. La Bible est comme Yesu oba bebela kibiso. Yeko bimisa Yesu kazali eloko basala ya kosala. Oui, Yesu basala ya kosala. Oyo ayebite amona ndenge basalela kiye okondukanga na suka tune titre na kopesa. Okomona ndenge basalela ki Yesu. Ezali ekeko. C'est ça épreuve. Chaque le 25 décembre balakisaka bino mona bota mikutu le 24 décembre. Bozaka le 25 parce que ça na 0 heure. Balakisaka bino kaka ekeko botami na même âge banda ba ene na la 1. Si le loyer soit pour la kate, ba kana ekeko, si na le loyer ta ka couche. Ata le loyer so sa anniversaire. On reçoit photo na bomona botami ko tchewana. To sa anniversaire kana ndengo sa le loyer. Bongo te. Bongo comprendre ya Yesu ko ba bi ekeko eko la kate. Rabbi ne changez pas, Rabbi ne changez pas, il est l'aimé, alléluia. Donc, Yesu asanjaka te, azalika kandenga zalaki wana ekeko basalaki ye, tina lelo bokese neza te. Ba yimo na nzima. Rabbi ne change pas. Il est le même. Est-ce que tu sois pas malade? Ngeda, Kimbangu.
ntango balengi kokata motu bakataki te sikoyo bakokaki te bake na ye esiko babengaka kitsuka bazwi kimbangu balalisi ye kobeta ye na bambeli na basinga mashine mpe koniata bakatikati bazwi na kati ya tono batono ko bamarka tono na biso te batono ya kala oyo ezalaki makasi bakoti kimbangu basude tono batie soude caustique plein na kati batie kimbangu basude botala mutu babeti aragoni batie na kati ya tono soude caustique basude tono babwaki na fleuve yango bakoko babaki kimbangu kibeni vava ntsuka kimbangu penza awa suka yango bapesa nkombo lelo kitsuka population de babaki kimbangu awa nde suka na ye bamona moto adinaki na kati ya mai aza kobima likolo ya tono aza kobima likolo ya tono aza kotambola na mai na tono na ye ali kobima nango na kati ya mokili mpe akimaki bango te sika bango bazalaki bango babi tie seke moto aza motu te ala botie chaîne yango oyo tolobi awa kimbangu fit transféré dans une prison à Elisabethville batindie na Lubumbashi entre parenthèses Lubumbashi au Katanga dans des conditions les plus inhumaines de bamemaki nde bamemaka nyama oyo baza kokende koboma avec les bras et les jambes enchaînés maboko na makolo bakanga na basinga tout au long d'un voyage qui a duré 3 mois na nzela kimbangu bazokoka ye bongo boyoka bien 3 mois parcourant ainsi une distance de plus de 3500 km de Tiziville entre parenthèses Mazangungu et Elisabethville Lubumbashi une fois à prison donc Kimbangu ake kokota prison bamemaki ye lokola nyama na kati oyo eza mwana ye tokobandela yango lisusu Kimbangu akeyi boloko ya tokokontinue yango na semaine oyo ezali koya akeyi boloko ya libela définitif mais Kimbangu ntango akeyi kuna mpo bakotisa ye basambisaki ye na kati na kosambisa tata Kimbangu naza kozwa kaka mwa décret ya mokolo yango ezalaki procès verbal du jugement a bakomi de Simon Kimbangu ndeka badekokoma procès verbal donc oyo nde ezalaki mokolo basambisaki tata Kimbangu mais nakangi na page ya liboso continuité nango kosala nsima arrêté par les autorités coloniales Kimbangu et ses compagnons furent traduits devant le conseil de Tiziville où furent jugés le 3 octobre 1921. Voici le procès verbal du jugement rendu par celle cour militaire. Jugement du conseil de guerre de Tiziville. Audience publique du 3 octobre 1921 à cause ministère public contre Kimbangu et consort vu par le conseil de guerre siégeant à Tiziville, région soumise au régime militaire mitigé. Ordonnance numéro 89 à date du 12 août 1921 du vice-gouverneur général de la province du Congo, Kasaï. La procédure à charge de prévenir Simon Kimbangu, Mandombe, Zola, Mafweni, Lenge, Sumbu, Mimba, Filemon, Mata, Mbaki, Kelan, Batowa, Samisioni, Batobo, Davidi, Malaeka, na Sesienne. Wana batu oyo basambisaki lomona Kimbangu. Prévenu d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et tranquille public
tranquillité publique pardon Jean Lumbwende na kati wana po eza molani nalakisi kaka ndenge kimbangu asambaki ayibaki mwasi ya moto te azwaki mwasi ya moto te ayibaki eloko ya moto te mpo na komemela biso sango oyo biso bayindo tokoki kobikela yango kimbangu abiokwamaki na sorti wana ntango bakendeki na prison abandaki kobeta masape coup de fouet kimbangu ntango azobeta masape coup de fouet sango oyo toza kozela ayaki kopesa biso yango oyo papa oza na mwasi na ndako makangu na balabala yo mama oza mwasi ya libala ozotambola na bibali mosusu ntango na bino ya kosakana esesidi tozokende kokoma na indépendance spirituelle limite nango ezali le 17 août 2022 siècle ya prophétie wana ekokisami mais lokola nanu tokomi te papa mama tika basinga na yo oyo ekanga yo na kati na makambo nyonso ya bosoto ya komela masanga ya kindumba parce que yebaka komela masanga eza kokimisa molimo na nzambe komela masanga ezali kolongola mayele kati na bonzambe yango wana biloko wana epekisami kozala na basi mibale epekisami kosangana mwasi bobalani nanu te epekisami pamba te bato baza kosala ndenge wana ngitikila yango ezali koya toza kozela oyo bakimbangiste bakanisaki kosala mayele le 6 avril kozanga vision kosala kaka makambo na balivre kotanga na balivre ezangi emononeli bapesaka maloba oyo ekokisamaka te me bakimbangiste bakososola te koma mokambi alobi ke liberté na biso emonani le 6 avril me tokomi lelo le 7 avril kombo eza kaka na boloko bareveil ezokota kaka bakatholike eza kokota or ke indépendance spirituelle catholique ireveil ekokota susu te mabulusi makanga makavena mama lele boyimbelaka na nzembo wana eza kolakisa ke bato wana bakoteya lisu te mangomba nyonso ekosala nini ekokanga mama lele yo moko yemba yango lelo oyo Congo spirituellement tozala d'esclave ya bapaya siko ntango tokondima na kokumisa bonzambe wana nde biso tokomi na liberté ya kosambela nzambe na biso mpe nyonso ya biso ekongwameli biso esengo mpe kimia mpe bokonzi nyonso mais na kati nango lokola ntango molai depuis le 17 août 1922 oyo Mbulusu Kimbangu asakolaki le 17 août 2022 esali siècle yango nde ezali limite ya indépendance spirituelle kute kokoma te alors tolongwa na pongi ya kufa parce que batémoignage eyaki epai ya ndeko oyo azalaki secrétaire ya pape ayaki na témoignage si na Congo tozali komona passe témoignage yango ezalaki na Vatican le 22 février 1999 ye alobi boye avant lobango ezalaki Frédéric Sens secrétaire du pape Jean-Paul II Vatican Rome secrétaire ya pape alobi boye au nom de Dieu italien omoni lokola za italien alobi Dieu ya wapi ya Italie Salomon lokola ki israélite alobaki na kombo ya Dieu d'Israël yo siko za congolais ozo sambla oh Dieu d'Israël ozo mona teke moi problème ça la tombe yo za israélite te bon sambla oh Dieu d'Israël Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Abraham azali koko akala Isaac Jacob koko akala bona kisambiso ba descendance na bango na Afrique surtout précisément na Congo koko abotaka yo na so londe Abraham na Isaac kwa ni ko so ba tuni bon Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob
la carte ya Vatican, l'église catholique na Rome. Je vous adresse un message très important. Nazako Itali Sabino, Sangomoko Oyezali ya Motuya. Non un message politique. Ezali message politique, mais spirituel. Ezali ya Molimo et de la souveraineté. Peya Bokonzi, qui est négligé par les Noirs. Au Bayindo Nyoso, ba négligea. Jusqu'alors, les Noirs ne connaissent pas encore leur sauveur. Tina lelo batomoyi do ba ebina lobi kisina bango te. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de morts, de guerres, de maladies chez eux. Na yango wana et pas ina bango. Batomingi basa kokufa na bitumba pe na ba maladie. Po basangi koyeba mobikisi na bango. Ils ont abandonné le vrai sauveur pour s'attacher à des religions étrangères. Balongo penza na nzela ya mobikisi na bango ya solo kimbam po na komi pesa na sauveur ya bapaya oyo ya lokuta. Ils ont négligé leur authenticité. Comment connaître encore les sauveurs? Babi, ba négliger bokoko na bango. Bango tango bakomi, bakoko na bango ba Abraham, ba Isaac ba Jacob. C'est que ba sauveur la bokoko manani, ba Jésus, ba Pierre, ba Emmanuel, ba Jérémie, pour ba changer bokoko. Alors, tango déjà bondimi Dieu d'Israël, d'Abraham déjà directement au Sénéraïen n'a droit chemin. Parce que beaucoup disent, bah Jésus, bah Jérémie, Bézaï, comme votre sauveur. Mais ceux qui vont se les quitter, ils ont négligé leur authenticité. Bah négliger beaucoup qu'on a bango. Comment connaître encore leur sauveur? Bah qu'on y a pas sous le qui s'y a bango n'dengeni. Les grands rois et sauveurs se tâchent contre et si les Noirs ne cherchent pas leur sauveur, l'Afrique sera tombée dans l'abîme des ténèbres. Ceux qui bayindo, baluki, mobiki sinabangote, Afrique est comme dans la Bible ya Molidi. Pesa déjà dans la Bible ya Molidi. C'est ça. On a conçu que ça. L'Afrique, terre des prophètes, terre des grands messagers divins, terre des grandes richesses qui coulent comme des miel, lieu des refuges d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Abraham n'a pas Jacob n'a d'Isaac. Qui coûte au Kimela Awa pour la bon mais Abraham a Kimaki Awa na Égypte, boye biango. Baye basu bomengo basuki na mboka na bango. Jacob a Kimaki Awa na libota na ye. Ba Jacques banane baye ko so bolenge na biso. Siko biso. To komisi bango poko na biso. Même Naomi. Oh histoire boka rite na Naomi. Bayaka awa na mabele ya Maroc tango na ba noir. Baki ko luka bolenge pa na biso. Soki boye bakate. Pa na bango nzala. Tango siko pa na bango biloko eboti, balobi nzambe na biso pe siko dilei. Po basaki na elanga biloko kawukaki, awa biso biloko ko tozana ba saison différent. Pa na bango malili biso moyi. Et pas na biso tango tozo koma na malili bango moyi. Siko bango bakelelaki nde baki kolie pa na biso. Tango bango mbule bandi balobi nzamba pesi bilei. Biloko na biso bilangeza kobot tozonga na mabele na biso. Bayaki kokimela awa pa na biso. Mais lelo biso tango baye basakaparira bomengo na biso lelo mutazo mona soka ke poto ndake kozwa bomoyi. Soka ko yiko kende poto te bomoyi ezali te. Batu basa ko anvier kuna. Alors moment bato bakokanga na poto ebelemi. Tataki mbanga lobaki. Ba misusu bakokena ba poto. Pona kozwa mayele ya batu wana. Pe batu wana bakokena ba ambiance te. Bango nde bakotongela ye bisika. Bakopanza sango na ye. Bango nde bakoya kotonga lisusu Kongo ya sika. Me ba misusu bakokanga makuna bakozanga moye ya kondima kati na Kongo. Yango wana batata ba mama tozokembela
le 6 avril, le 6 avril, le 6 avril. Et là, quand il y a mon tour, il y a Salini. Le 6 avril, hier, je suis allé dans la chambre. Je suis allé dans la chambre. Pour la misala. Batoba bika lisusu. Batoba mona kembo. Ya nzambi pungutuleni. Parce que oyo so sala manzela ngai ezali na lukuku. Na le bimi pour l'été. Solo mbulusi kimba. Ayebisaka nga boye. Esengeli kozala na ya kobomba. Parce que le gouvernement oyo so tambu samboka. Ezali gouvernement oyo ba osala impérialiste. Tango za ko sala makambo za ko mwana miso bato. Bakoluka koboma yo ndenge babomaki ngai kimba. Yango wana na maboko na vuluski baka la busi libebe 107. Mais ngai na maboko na ngai balamuki seulement 4. 4 seulement. Pe 4 wana na ndenge ya kopibilité mokili ba yeba yango. Ba malade, ceux qui paralysés, ceux qui battent comment, ba bika na bonsambe o. Alors bato bandima ensemble. Ya vuluski mba, ye wana nzamba wasambulwa. Bakondaka susu hôpitali te bamelaka susu kisi te bazwaka lisusu tonga te. Est-ce que vous allez mpona kolakisa ke na kati na bonzambe oyo nyonso eza ya kokoka même bomengo oyo tozolandela bamboka mosusu toyoka esala kibowumbu eza ya biso bayeba botolo epai na biso toke mpa na bango bazwi biso bawumbu tosalela bango apres bafutaka biso mwa bamiete awa na Congo batini biso totanga toyekola misala na bango mpona tokende kosalela bango bongo bafutaka biso bamiete bomengo nyonso ezali ya biso. Alors etikali mosika te mpo tozongela yango tozongo na maboko na biso yango wana tozokembela le 6 avril. Le 6 avril nasengaki ezala boye te nasengaki même aide na bandeko oyo baza na libanda po tobana na nga bolimo. Mais Nerok mutu moko ta bengi ngai mpona kolobaki papa mwa di hero yango. Mais nazoyoka mawa papa asambula soko alobi likambo ya mbongo mpona totonga tosomba bisika bato babi tata wasambula akomi kolela mingi. Est-ce que tata wasambula akoki kozala batoli mpe esika kofutela totala nkamba bao batongi yango bana Kongo te bana Kongo te bota le 6 avril ndenge eleki bato bawuti bamboka ya libanda bandimi ya kimbangisi bayeba tie bamoyen bato bale basepeli bameli biso bato baboyi kosala aide meme na libanda ya ndeko na biso epesi ngai mawa mingi mpe nayebisaki bango naza kokamwa. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide,